Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs ainsi que nos fidèles internautes au présent présente pour Rolanda, votre nouvel site, votre nouvelle chaîne en ligne où tout vraiment universel, vérité universelle TV. Il y a Yemoko le boss des boss, le prêtre des prêtres, prêtre solo, tout apôtre maître John Nakatsa Switzerland. Vraiment, bana mukili mobimba, bana monde entier. Bon, mais ça n'a vraiment la chaîne Nabino en ligne où tout la vérité universelle TV. Il y a Yemoko maître John. Le lot votre humble serviteur qui est Dropenza ou les barons Gunza de la presse, on appelle sous le capot. Le lot vraiment dans votre émission Paradis Musique qui est une émission de la chronique musicale. Tout ça, le plaisir, le lot à Relax Sabino, répétition à Moko artiste Mounene, Yamoko Nabiso, artiste ou à Salara carrière ne Mounene, à Zalara Bongo et pas à deux à Congo. Alekaka pa le karamapa ayekoya na wenge musique à maison mère l'artiste s'est décidé ya ko la carrière naï ça fait déjà un bail que artiste wana a joué décision ya ko longwa ya ko la groupe naï et l'artiste s'appelle bien Eboalotin Gilles Gilles Nelson wana so ba kombo na ya bo mwana lelo to benge Eboalotin Pavarouti les procureurs donc boyebika ba kombo belé mais lelo te ko surprendre vraiment la répétition na to yeba Eboalotin zo lambani parce qu'ils ont préparé l'album en complicité avec Caleb Congo à suivre tout le monde a dit Boalotazo Kota Simanango pour l'anda bongo répétition tous les cas. Il y a Eboalotin Pavarouti pour tout le monde également sur la mamouke. Bonsoir Eboalotin. Bonsoir Ndouan. Vraiment site Nabiso Vérité Universelle TV tu veux qu'on rendre vraiment visite parce que Babiso a ezesika chantier aux lamba bilei o bana mukili mobimba bazozela o baroyoka kala mingi te. Ouais, ça lié à répétition et pas oyo tozo tonga to ça la fondation et puis to kendena to couler ba béton et puis tout ça la ceinture tito comme la batole quoi voilà. Mais bon le temps aux travailler ndeni aux en la répétition aux en la studio au travail ndeni tina yoko la ika bongo mluko apena kisasa biso to tambola ka bongo na Congo Brazza mona ti ba tambola ka bongo c'est pas to uti et pas to koleli et pas instruire biso to la o kende répétition to kende pe studio donc ezana ngolo wa sikate toujours faire adapter ba musicien tout ça na bango ba comme ba professionnel quoi c'est là-bas ils vont s'adapter na studio na répétition. Est-ce que Eboalotin toyeba audience na on a public na yo parce que cette étape yo entamé parce que pendant ça on a groupe ya Weranson on nous a nos travailleurs mais le lot comme patron comme leader orchestre audience na on a public et ça que c'est passé comment te mamoy kende bien au moni biso tout ça bien coaché tout ça coaching ya bien to leki na maboko ya ba coach makasi sompan to leki na maboko ya ba coach makasi ya mboka oyo donc pour la grand joueur, il faut appeler un grand coach. On va appeler un talent, un coach au Mabé, j'ai que Mabé. Tant que le coach, tu as un phénomène où on sonne de la forêt. Ben pourquoi effectivement, les rois de la forêt. Nazagina nous coachait très bien par Yafien Nanga di Koel do à Congo. Et nous devons quoi chapeauter Mamoutou, à commissionner, à Pessango lumière, à Pessango, à Bimisango, à Tchango projecteur. C'est le roi de la forêt, voilà. Mais moi qui rumba pas les karamapa, malgré tout Simbaraté. Non, voilà, na les gars mois de semaine, il y a le coup à péter. Na zo ape mo amasa ebele na tika kuna, nga sali chemin nanga. Na zaga mo lekinzela. Eboalotin quand c'est la nouvelle opus na yo, o bana poto bazo c'est là. Ba c'est là jusqu'à quand? Et là ba c'est là nanu. To lancer Kalaté awa. Chanson moi annonce. To retiens na ba plateforme et tout il y a réseaux sociaux. Ba vivre en haut. Et à quand l'album, ils ont comme problème, il y a pour moi avancer pena. Et comme les amis de tous comme un, tous pour un, Bango va décider, va dire à moi $10, $3, $10, $100, $2000, na bango pour na boulot. Bango ne va décider parce que ça plateforme moi à mon nene.
Mais combien de titres au basé un album na yo? Nombre de titres ezananu yangai. Mais oyekobime vous avez exagéré. Parce que l'album jusque là ezanga. Ce qui est biminde comme il y a public. Donc on a décidé mais en complicité dans les amis de tous comme un. Mais est-ce que tous s'attendre dans style nini, ba jazz, ba rumba kako rumbo joie pas de Congo même musique. Musique nous tobeta jazz na kati ezalaka. Funk ezalaka. Mais to robeta musique oyo ba beta na Congo. Mais peut-être moi ba thème asika moi ba style ngwa to style ngwa ta musumwa ndenge mususu. Mais ba romona ba slow, ba romona ba R&B, ba romona ba afrobeat, ba rumba proprement dit ba charanga et ozala. Donc moi ba variété belé et à musique. Le featuring exact et tout s'attendre na featuring ten album et boalotin. Mais na yemba de ceux déjà na yemina ba mission na ils appellent déjà featuring. La mission ba oti ba orchestre belé au picoli ba on a ba orchestre ba tout. Ba muso picoli passer le haut, ba muso picoli pega pa papa na odo a Congo, bozala na bango ensemble au saliga recours na bango. Eh bien. Au moni tu répondras na mambo ezo construire te. Tu répondras na mambo e construire. Comprendre? Loko za awa musicien tout évolue quelque part ou pas, aza libre. Bon eza loko net le pango bato anda ko foutela, obimisa ba locataire tout yo tia porte. Parce que ba locataire ba ya ko foutela. Jamais. Bon je comprends des comme là. Le featuring on a na bala no ndako alors. Featuring na bato libanda ba musicien minene ya Congo, o bato ba respectaka ezali. Mais lokola ba congolais ba lingate to sala ngo pe moi surprise ezali to discuter na ba grand ya place ba massa pe ya génération ezali mais ba s'attendre nanu na ngai ba massa wana tout ba vieux wana ba oyelanga ba yoko dépanner nga na dépannage na bango na za pena na besoin point na bango omoni nde ba tsolo ba kao soko yo to yembina o to sali featuring eke elo to sali et sali base et sali audimat makas ngako tuna koleka suna TV na commission grâce na yo nde mambo yo esimbi donc faut ça na biso clair le muta c'est genete ke ngana za ja ba to ko changer lobité na za mutu na parfaité na ba défaut na pe na ba qualité mais pas na nga mingi na zotala mingi oyo eza qualité et bon l'hôtel apporter qualité pas na nga to commission le susu pour lobby pesa na courage ya okende ko dépanner ba artiste mususu ya Congo et bon l'hôtel et là au moins c'est pas ça dans monde na musical ils a problème ba producteur baloba que comment difficile que ba producteur na mboka na biso Congo ba za ressusciter mais bon l'hôtel ba mesure ni nozi pour album na yo parce que ya mona no liboso zo bota ba mesure eza de sécurité eza ebelé c'est vrai que c'est vraiment difficile ba producteur ne le bazati mais ba pour parler na ba maison de ba label ezali oyo jusque là to produire disque ngai moko na les amis de tous comme un baza un peu éparpillé dans monde celui to comité na suka nde to négocier na label parce que moni ba producteur musupe to boité a mususu ayaka ayandeka pour freiner yo Alexo temps ebelé vous comprenez. Par contre étant mususu projet na yo ezalaki pour 6 mois tout pour 7 mois et qu'il y a même un projet moi il y a 4 ans et pendant ces 4 ans là na yembaka banzemba dit que vient nanga do a Congo té na yembaka banzembo ya vient nanga le roi de la forêt té tu vois donc na ya kokoma kosa ce qui producteur malunga monanité to yebi ndenge basala ba américain basala ba français basala to yebi ndenge to kende nango pour comme la ba mélomane partout bazali de yebi ndenge basala ngo. Merci beaucoup Bolotin. Moi mot de la fin pour l'émission lelo na bande réunion so ba olando na mukili mobimba o balingaka musique e Bolotin o bazozela pe bayoka so e Bolotin na mwana na liboso obuta na bato tu balingaka pas varoute Bolotin mais c'est le procureur base la dépannage base la yango na motema moko ba obe amoni ki bakoki ko porter touche bakoki ko dépanner bakoki ko tia poids volontairement porte eza grandement ouverte baya tous en a besoin na bango c'est vrai que tous en a petit peuple na grand peuple bazo ya ko soutenir une besoin na ba répétition parce que dans nous to livrer ba live vite kalaté to repesa bango date disque ko bima mais jusque là to relancer déjà nzembo moko et on les na ba plateforme nyonso tout et puis on a bambote na pesi masananga dire Koduma Didé Duma Bogard de Côte d'Azur ya Didé Boyoko na pesi J5 na Australie na pesi Rachid Chobo na États-Unis
napesi Serge Bangonda na Belgique, Claudia Mwaka lelombe les places azali na bosanité Donking Douma na Turquie, napesi pe Bogali les noirs turcs napesi en de place azali. Bref bato tu balingi biso net na Angola tozana ya papi matalata la mbuta mobilanzila za Paul Kedi na ngeve il vient nga Dolphin Simba na Londres tozana Alain Vumuka mon frère vient nga Kulpa Di Kunji na bosanité Pasi Chaliba Karine Manar Ono Issa bobaza mo ebele so na bosani ba émission eza ebele mais vraiment boza la disque to salango pona retrouver ba tene ba so ande po ba sepela zompan na salango pona na prouvé par artiste c'était na salango pour public mato ina bango eza la statistique comprendre devise na nga ngwana dépannez-moi et vous serez dépanné en retour. Dépannage l'état pour moi nos répétitions. Vraiment merci mon frère et Tropenzaou. La taille ne fait pas l'homme. Moutoyebi m'a mbébélé. Bon voilà quoi. Merci beaucoup procureur Tutiki Okinde. Nous m'avons dit procureur le mot pour yo moromi pe sous leader. Non to gérer dans pays. To gérer dans pays na to teki pouvoir. Te fona lugati. Nande to sa ne remise et reprise. Nan les salemité. Et puis pouvoir les PC au papa na bino okende nango gorene nango partout lingi. Vous comprenez? Donc on a jusque là. Nano procureur oyo aza titan qualité moi ndenge pena ba solo ezala na comité. So a commis to salaire remise et reprise. Remise et reprise et vous allez pena médiatiser quoi. Dans la TV tu peux essayer pouvoir on a besoin de ça comme amour ils ont chapeauté pour les kawana. Merci beaucoup Bolote. Tutiki okina yo biso aussi si biso. Tenga termina tika na loba mandambo. Merci beaucoup là je pense à Gilles Vassimba l'infinitif na opesa Gilles Vassimba l'infinitif bambota trop parce que tout ça a vraiment la répétition il y a Ebo Alote Pavarouti Gokindenge Ebo Alobi. Là je pense aussi à celui que j'appelle Shakira Gouti à Wasimba et pourquoi pas Aimé Boubé Bossaki Aloso tonton héritier Minimbu Kisha antivirus on a bossé à raté. Nathalie Sounani, il y a Flora Pambani et Lamba, agence l'unique, agence Nakata Belgique, Soleil Nganziama et pourquoi pas Christivi Mawelo. Gilles Vassimba à l'infinitif, Babi Gilles Vassimba ici que garçon Paris, Tobo Sanarate, mais Tobo Sanate, Batbosa la sécurité awa. Batbasimi milliers et Boalotas ont répété le rôle à commandant Gelor Chalanga. Commandant Gelor Chalanga. N'oubliez pas le colonel Dani Eloko ainsi que maître Seda. Bangon Basimbi sécurité, il y a Ebo Alotin, Awana Kabamba et si qu'on répétition aux ala. Tolé. Yani nyambona salama eseka mabese Kazala pemba kuteka situjuma ide Nakoma Jesus Benjupe Roma Le maire Fama, il est chez le petit jeudi Le maire nous fera de milliers Inawe apesa majiba kwa makasi ya kaswa Yani nyambona salama eseka mabese Nazala pepa kuteka si toujours m'habillé Nakoma Jesus Benjupe C'est pour mal comprendre Mon abouke c'est qui est comme la calimele Bakosa kael la discute na bambo Asana kolo na kolo na golgo Opepe sana na dugo ibela Kapesa kaya na diskute na gogo Asina gogo na gogo na gogo Kapesa na
merci.